Yaya, tolobaka yango chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Oui, kosala anniversaire, ezalaka mabe te. Ezali commémoration ya mbula moko. Jour oyo obotamaki, obakisi mbula moko mpona kokomemore yango, c'est très bien. La spiritualité, c'est bien. Abaka nini? Avant de célébrer, il faut protéger. Osalisi feti, oyebi te nani nde akoya. En principe, balobaka kutu, vaut mieux une place de deuil qu'une place de fête. Vaut mieux okende na matanga ke kokende na fête. Pona nini? Na matanga, les gens réfléchissent. Mutako kanisa. Ah, il était comme moi. Qu'est-ce que moi je suis mérité pour nazala en vie? Ndeko oyo asali nini pona akufa avant ngai. Et que personne moi chance, il y a réflexion. Kasi na matanga oko réfléchir. Kasi na fête oko réfléchir te kuna ezalaka mingi place ya bisengo. Yango wana bayembaka kutu. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Bato baike bakuya okoyeba te parmi invité na yo. Nani mutu malamu, nani mutu mabe. Yo koyeba yango te. Bakado bapesi yo. Ezali bakado ya malamu to bakado empoisonné. Ya lisoto kobetela yo sala mbongo na France, na 5e arrondissement, nous sommes ici en plein Paris, na rue Mostar. Papa Samuel a pesi lisolo ya mwana na ye grâce 5 ans seulement. Et ça li mwana na ye 5e anniversaire 5e anniversaire ya mwana na ye. Avec 7e anniversaire ya mwana na ye. Anniversaire batu baye balie bameli bapesi bakado parmi bakado o bapesaki cadeau ya poupée mwana popi. Nzoka mwana popi oyo ezalaki mystique. Mwana popi akangi mwana niembesi na butu catch po aboma mwana yaya. Likambo ya somo boye en plein Paris na France kaka. Yango lisoto kobetela yo. Ba papa bokota boya koyoka lisolo ya somo. Salami bongo na 5e arrondissement na Paris na rue Mostar. Voilà. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision d'ici Kanyoste Bozwami. Merci la confiance et fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka po solo la makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki mbali boso otala biso tosengaka na yo osabone. Soki osabone yaya kobosana te kofina cloche notification mpona yo orataka ba programme na biso ata soki mukete. Landa biso lisusu na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube epai wapi cette fois-ci okobeta Afrique Masolo TV osabone pe kuna na deuxième chaîne oya biso. Rappelez-vous, nous sommes aussi sur TikTok. Na TikTok okobeta kaka Fiston Pelende et puis osabone na TikTok. Boali kobenga baike papa Fiston on a besoin de live na TikTok. On va commencer à le faire c'est quand très bientôt ba live na TikTok et faites-nous plaisir aussi na TikTok. To ko bata ba 10 000 ko. To ko ba 10 000 courage wana kozala pona biso to betela kabino Masolo. Olivera Makambo mbote na yo un Mozambicain de plus na mboka Tanzanie, un Mozambicain de plus na mboka Afrique du Sud en séjour en Afrique du Sud. Olivera Makambo mbote na yo esika wapi yo ozwami. Voilà. Et alobaki yango ne bandela balobaka vaut mieux aller dans un deuil que dans une fête. Po esika ya matanga eko aider yo o réfléchir au tali bobi mutu alekaki nga na masumu te nga alekaki na masumu nga nasalaka masumu ebele mais nzambe azokontinue kogarde ngai ya vivre comme ça ezalaka grâce ya nzambe ezalaka mérite te ezalaka grâce parce qu'il y a certaines personnes oyo soki alali akolamuka te akei mais yo olamuki okufi te ezali grâce yango omonaka na cimetière bakobaka jeté comme vous ata bayalanga nzembe aloba yango soki omoni mokuwa na fulu koseka yango te ezalaka na misuni nango mutu akomi lelo akomi pauvre akomi ebembe azalaka lokola yo mutu aza pécheur koleka yo te yo ozwi kaka grâce wana
Et kotinda yo o réfléchir. Mutu intel écoute akei, mais nga nazali, tu vas réfléchir. Tandis que ceux qui ont la fête, kuna kozala bisengo na bisengo. Bisengo na bisengo. Et kotinda yo o réfléchir na ndenge peut-être négativement. Ah, ndeko asali fête. Ah, asana mbongo, azwi mbongo wapi? Mbongo ebelebe, ngala jalousie kokota. No ba raisonnement ya mabe ko ya yo na fête beaucoup plus. Ça la attention. Et aussi, est-ce que fête union surtout dans la fête ya okende? Surtout pour la biso bato za libanda, étape ya kolia to leka yango, étape ya kola to leka yango. Il y a certaines personnes qui sikoyo, de comment rappeler que les sont au Canada, papa moko na Canada, moko na Canada, moko na France. Ti na poto zali, auto kende fête oke na sachet ya. Eh. O ti na kana mo pondo na okela ba fufu na ndako. Papa ngwa na plus de 50 ans na Canada. Boye ba fête mingi zalaka ya mikolo ba fundraise, n'est-ce pas? Mutu na mutu ya na masanga na yi. Bouti wana bali ko bela ensemble. Ya ko ya na masanga te, mais alinga ke na bouteille ya whisky. Baza ibele. Baza ibele ndengo wana. Ya to que na France, possiblement na Paris, na 5e arrondissement. Et pas wapi Monsieur Samuel. Mais Samuel, baba ina mwasi na ye, ba umeli na 5e, en fait, bazalaki na 5e arrondissement, bazalaki na 19e, 18e arrondissement. Na 18e arrondissement, baye kolongwa, bazalaki na mwana bango moko, mwana bango ko na ye grâce, mwana ya 7 ans. Donc, 7, ça va donc 8 ans, il est au moins ndengo wana. Alors, il s'agit que baye kolongwa déménagement. Tant ba longo na 18e arrondissement, baye siko na 5e arrondissement et coïncider pour moi na o grâce à botama na juillet. Ya ba botama na juillet bazaka na grâce, grâce à botama le 18 juillet. Moi votre humble serviteur na botama le 9 juillet. Ba ma passe à tout le monde na kala botama le 9, bango do so ba le 9 juillet. Eh kitoko wa tata na bana to botama jour moko le 9 juillet. Ezalate voilà ba miracle o ya radio de ko télévision. Tata Mbemba. Okomi, c'est que bien. Tata Mbemba. Mandela Nsei. Mbote na yo ici kozali. Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Mbote. Maman Emezola. Nazomo na ote mikolo Maman Emezola. Ozali. Manifeste to Maman Emezola. Mbote na yo. Papa Samuel Miguel, toujours présent. Samuel Miguel, papa, toujours présent. Bon manifester ya. Comment kata bonjour. To solo là. To solo là. To moni okomi to pesi mbote. C'est la kitoko trop. Alors, moi, grâce à Botamaki le 18 juillet, et comme ça, là, que tant va déménager qui le 1er juillet, va côté la 5e arrondissement. Vous voyez bien, un déménagement, ce qui va côté biloko et bandara maman ko bongsa bala moko te. Dans le système, on a au bongsa biloko te parce que biloko belé bunga na déménagement. Ngana ça la raison balanda ku net le 1er au mois de na mois oyo biloko bali ko kede ndambu okomona tango ko avant le 1er wana biloko nyonso to ekei pepele et puis nga ça l'habitude so na zo longwa na ndako tango zo mabiloko so na ndako asika mbala moko ozo placer eloko na place tango po tango ko placer ba grande chose dans la place nango et tika bloka mike ko doit prendre mutu mais comme ça on a joué à tena no kifunda et puis on a placer ça peut dépendre de 1 mois ou même 2 mois pour la maîtriser. Donc là papa Samuel na molonga na ye c'est fort possible babanda ko tia bloco en frac et ça dit que ba bongisa comme il devait fêter l'anniversaire il y a 8e anniversaire il y a moi là bango grâce leur fille na déménagement là ba parce que bloco ndengo là c'est que les 18 ba ko fêter fête ya moi là bango et bloco za ki bena arranger comme c'est doit mais ba bongisi biso ba ta chaque moment pour les 18 wana ba ça quand même fête na bango normal. Parce que là qui fait tu vois là moi à 7 8 ans moins de 10 ans ba fait des la moi non ba parents mususu ba yaki na bana ba na classe na bango ba yaki ba parents ba yaki ba camarade papa yaki ya maman ba yaki na maman moi wana moi ambiance c'est là qui na fête tu vois na fête ba kina ndako na véranda c'est là qui donc fête c'est là qui a kafu fête c'est là qui a kafu kaka ndenge ba no saka et ndenge c'est là ka
mutu aye na cadeau aya kotika emona ambiance ndenge ya mosusu bato baye batiki bacadeau kaka nde ezalaka wana. Parmi bacadeau batikaki wana eye kosala ke baye kotika batika ye mpe mwana poupée. Yaya, entre parenthèses, il a interpellé. Vous savez que jusqu'à présent, il y a certaines personnes oyo à ça dit fête na la fête hier. Omoninga na la fête anniversaire nanga autant ba cadeau ezanga te yelanga ba cadeau. Oh, yaya. Yo senga ba cadeau ti lelo. O senga ba cadeau o cadeau za ka volonté ya mutu. Volonté ya mutu pa ela o cadeau. Je vous ai donné ce que tu ça. Et comment vous na poto ya na fait dessus. Na personne invitation fête nanga comment ça na cadeau te. Yaya. On peut t'amener cadeau empoisonné. Pour aller encore plus loin, il y a certaines personnes oyo alinga ça l'anniversaire. Aboto na moi songoro aza na mbongo te. Mais à ça l'anniversaire na mbongo ya ntintani. Et puis ça ngagne, et ça anniversaire, tu as fait à part dans yango. Et puis ça ngagne, osé ko senga mbongo pour au ça l'anniversaire. Ma bé. Butu musa ko pesa yo mbongo wa l'intention ya malamu te. Mais ici même mariage, il y a certaines personnes qui sont la mariage dans mbongo ko senga. Senga boy, nini boy, ba pesi osali mariage ya kafu na mbongo ya ntintani, mbongo ya libala kango, surtout mariage coutumier. Bimisa yango na motoki obali mwasi na oyo moko. Soki okei kozwa, bobala mibale misatu. Donc mwasi akona mibali combien? Batu ya mutema malamu kopesa obuye salami, batu ya mutema mabe. Batu ya mutema mabe, ba kopesa mbongo wana ba intention mususu. Pour aller encore plus loin, toyamba ba maman la biso azala sirène nani. Oyo maman sirène oyo ya na pesi mbote maman la biso Fifi pe ya son nom papa la yote kokufa maman Fifi akendaki na Kisasa bakufaki et puis azongia bakana na sirène ya biago abeta masolo ba sirène awa na maman mbimbo ya bisa biso ke soki pe mutu akufi kolingaka to kunda mutu na mbongo ya cotisation et puis non bon to pesa la cotisation et ça la raté pour to kunda bimbo. Et ça ndenge ya biso africain n'est-ce pas ndenge ya mawa compassion n'est-ce pas il faut participer ah mawa vaut mieux aller dans un endroit de deuil et si qu'on réfléchir que ok les laïcs a fait to pesa ka yango pona ko compatir ah kinga ndozaki na ye mawa na mawa na o contribuer et ce qui mutu me toucher au thé ça n'a pas d'importance ba nga anglophone banglophone bazaka clair oh mutu ato banda yoka na été akufi biso africain généralement principalement ba congolais et mawa ato banda yoka na mutu te mutu akufi ok matanga ok ça banda yoka na été bobongisa kite afa kufa bozo yoka na mutu te akufi akei par exemple et papa fisi yo bongo na ba kufa te na so pembe soki omoni ke muninga aza na bokolo ozali na ba problème kende koluka ete ngala no vivant bobongisi wana ba ndoto ba langue it make sense mais yo vi mobimba boyoka na mutu wana te siko akufi okele matanga ya certaines personnes au wati a route maloba soki wana akufi ayate matanga nango et ça ne me rappelle même. Donc cotisation to pesa na matanga ezalaka te ba kunde bembe soki bokundi mowei na mbongo ya cotisation oyeba moleka esika bakendaka kuna ya taba ya une vie après la mort na ngomba seki kuna bakofutisa ye bambongo wana omoni bandeko na yo o bakufa o bana mondo wana soki o contribuer pa kunda mutu taba okene bandeko wana bako malmener mutu wana afuta mbongo wana bako salisa ye misala po afuta ka banyongo wana to beta masolo wana awa. Donc il faut faire très attention. Fête salami par exemple fête ya oh tozonga na liso na biso ndeko Samuel fête salami ba pesi ba cadeau alors ça fête à bana c'était prévu et c'est là 16h 17h mais et que zo bango ti ba 18h 19h mo et sili ba ki ba cadeau tikali alors maman na papa na mwana mama liko bongso ba cadeau ba kotala yango sima parmi ba cadeau oyo bazwaki mwana tanga monika poupée oyebi poupée nde bana balingaka poupée tu vois la poupée azuma mwana poupée wana akoti nango na chambre na ye aplace yango mama ngo na mbetu nunus na ye mwana poupée abimi
Et basali me prier. C'était une famille qui prie, hein. Famille à M. Samon Bassambela. On laisse Rabino lo sambo futa kaya ya. Et le sambo est pour la carte. Il faut toujours continuer de prier. Kola la carte sans pour autant sambe. Même si au sambe le là, même si ba tak ezali nzamba ko bundela yo. Est-ce que komi solution pembe ya. Tellement il était tard. Alors, moi ma sambeli en famille ba 19 20 heures wana moi maman qui a na chambre ate grâce na chambre a beteli ma so na chambre na ye moi alali ka ali asimbi poupée na ba cadeau wana pour la moi grâce poupée na ye wana no moi poupée était le plus beau cadeau na ba cadeau non surtout ba pesaki cadeau ya ngwa papa pe na maman bakoti bakie balali pe yaya na ba iner Naba iner bayoka mwana aganga poussa crimoko ya kosakana te a pas cri à moi baki moi cri à mwana y a pas cri à mwana baoki crimoko sous mystérieux baoki crimoko sous mystérieux c'est comme si crimoko il y a bien te il y a surtout cri oh so boyoki d'ailleurs to la ça bino mystère ya même ya ba solo et ça na ba solo solo ka solo on solo ya malamu te solo ya malamu te solo eza basolo ya mabe ya solo moko impur émission wana eza na chaîne na biso ezalaki na mois de janvier ndeko wana explika eza na mutu mosu omona moto aleki oki solo ebembe ozoyoka motu solo moko ebembe eza na solo nango ozoyoka motu solo ebembe cetadike motu wana kuna basi bakunda balia ye déjà atikali poso ya pamba osimba kaka omemi ngambo yango wana certain yala tokopenyaka bino Radio Lokole, il faut partager avec vous, il faut s'abonner massivement, il faut s'abonner. Faites-nous plaisir, tout le monde 60 000, non? Et on va y arriver très bientôt. Merci d'abord de l'effort autant que ça. Et ça n'a pas tout sur le monde ailleurs. Azo provoquera inutilement yaya. Et comme on entend, on mouton brazo provoquer, surtout na tongo, azo provoquer yo au salaire ma bé. Là on a dit au tindiki ramta ko ya kufi. Oh, à tout petit mouton à kufi. Oh, abeti ka mbata ko ya kufi basi baliaki ya mansardia sur les bébés oui ben oui et ko mangambu ya pamba salaka attention combien voilà moi na pesi cri en dehors wa cri wana bazo ka cri mususu mama na papa la moki mba utaka moi la bango ba tali boy moi na ko sto ganga sikoto ba compte na chambre cri wana mystique esili bakuti poupée likolo ya mwana boy likolo ya mwana oh. Attends, moi, la monnaie, est-ce que moi, ma côté, moi, la perte de ce qu'on contrôle. Moi, là, s'évanouir. À s'évanouir, toi, s'évanouir. À s'évanouir. Voilà. Falancé, oyo. Hey! Allez. Bazu, balongoli, poupée, pembeni. Bengi, pompier. Pompier, yé, bazu, moi, là. Kena, moi, à l'hôpital. Alors, pendant que, bima, maman azuna poupée yango alinga kutala ndango na mwana na hôpital pour bala balinga poupée mais abosa no par méga atika ngo likola kit na salon bakei na mwana l'hôpital batali mwana batali ba réanimer mwana na hôpital ba bi oui mwana abanai ko perdre pema ada oganga ndenga parce que respiration na ye koma ki mabe ici je profite pour dire aux parents surtout maman la raconte tabaté maman la raconte nguma est-ce que vous avez que vrai gardien ndako za maman papa fisto coach za papa oh papa ça le chef de la famille papa rola titongo ala la mukipe la butute mais maman la titongo te moi sinon ça maman ala mukaka na butu aki atalibana nde balali atalibana et puis azongi aki rola la souche ça c'est vrai maman est-ce na kosi maman Marie-Thérèse nakosi maman Maïsa nakosi maman Emezola est-ce que nakosi papa Samuel Miguel nakotanga yo tipo ozali papa kosa la mémoire moko na ya lali kuna titongo akei musala eza normal papa ça papa ke na koluka pona libota il faut à se reposer bon faut pas ça maman le coup moi maman to ko pesa le coup jour à journée de la femme maman oh ne joue pas avec la maman
melelo nakanisi yo mingi mama, bonjour anniversaire na ngai ekomi pene, bainvite bakoya bakomela masanga, yo kutu artisan nango ozali te, elenge ya libele ya mama bota ngai, eleki kutu musuni nelengi, mama soki ozalaki kaka na bomoi, mbele nasengi ozongisanga lisusu wana. Nzembo oyo ya papa yembo ya mama Gilbon Tunta, que je salue en passant na Mozambique, ayembi yango na portugais, degré ezobeta na Mozambique, nzembo ya mama ya biso somo. Ba mama bosakala na bango mama soki mwana botami ezalani 1 mois 2 mois, mwana balala na butu hein. Omona mama sana kamna 2 mois la raté. 2 mois la raté na butu assez pas non oyo osala bébé. Mwana papa lali. Wana mama papa lala na oke musalobi, ya tikali na bébé. Yango ba mama il faut nous arrêter bango. Ba mama o ba sa ba vrai mama alors. O ba sa sushi ya bana bango. Omona mama mususu be mama abosani ba bien face na ipa mwana na ye na kimukolo abandi ko modire bana na ye, abandi ko lia bana na ye, abandi ko lobabe pour na bana na ye. Voilà ça maman la mutu. Ah, il faut beaucoup prier pour vos mamans, parce que dans l'esprit on est à vos mamans ti na ti. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va dire entre parenthèses. Bah réanimer moi na e consort moi la commis bien, ça va. La tongo ba zongi na moi la kene sous grâce ba zongi na ye. Siko yoka makambo suku ebandi. Eya, na ndako il faut zalaka éveillé, maman na papa il faut zalaka éveillé. Surtout papa, même maman. Eloko tout yebaka esiko ti yango oyebaka l'autre eloko na yo. Ngana ali anga ta na tiki montre na ngabo ndenge montre tiki montre sikabo. Et puis ata na tiki eloko na yebaka position o na tiki eloko na ngai. Na tiki montre na nga position oyo. Soki échanger position na koyeba échanger position. La tiki téléphone na position o. Soki échanger na koyeba échanger position. Un vrai parent face à ndenge. Tangu bazongi mbala moko grâce mwana ya 8 ans au hôpital pour la poupée na ye a koti mbala moko alingi a se précipiter pour la poupée na ye mwana poupée. Oh. Maman patali alingi a zo mwana poupée apesa mwana na ye parce que c'est le plus beau cadeau zelaki mwana poupée wana. Atala boye a se rappeler na tikaki mwana poupée likolo ya divan. Atala boye mwana poupée zati. Oh mwana poupée kewana. Nani akota kia? Waka bango misatu papa mama na mwana. Mama akei na chambre akuti mwana popi. Eya mbetu batiki yango bizarre. Tala mwana ye mwana ya maladi bokolo ndenge wana. Ba bakuti batandi mbetu très bien. Mwana popi azongi na position ya kovanda nde ngai. Ya masomo to beta ka belo ba vanti. Ba vraie histoire ya. Tout ça à la 5e arrondissement en plein Paris. En plein Paris. Na Pesiona avenue. Avenue Mostar. Bon, l'anglais to benga ngo Mostar. Mais na habité la France, on dit Mostar. Mostar. Hein? Maman aimait cela. Comment avenue papa Samuel Miguel? Avenue Mostar. Mostar. Pour l'anglais to benga ngo Mostar. Na habité la français ni Mostar. Mostar, Mostar. To Mostar, Mostar to nini. Mais l'anglais Mostar. Ba côté la chambre popi ezonga normal, atandi mbetu evandi kangi maboko. Maman, ça c'est quel phénomène ça? Moi je me rappelle nga maman na bongsi meta mwana boité et puis poupée oyo na tikaki yango na salon et comme na chambre ndenge ni. Maman se rappelait esi mbal na ye papa sa mwana bi. Oh! Est-ce que mwana poupée oyo ça mystique? Makambo to mwana na film yango te. Et combien on ndenge ni mwana poupée na tikaki na salon et puis mbetu papa za la mbetu to ba awa to bongsi mbetu te na bongsi mbetu oyo. Est-ce que mwana poupée on a la base ya maladi oyo mwana biso te? Et puis rappelle-toi de peut-être dire colère mwana. Mon bala abi oui. Mais nana yaki na cadeau mwana poupée. Yaya et réveiller bango esprit. Babandi ko benga. Ba bengi be inviter na bango nyonso to ata mutu moko te yaki na mwana poupée. Te kana yaki na mwana poupée, te kana yaki na boye, kana yaki na boye. Effectivement, il y a raison. Ata soki bazaki na raison, nana ngwa ko ndimake ayaki na mwana poupée wana. Donc mutu yaki na mwana poupée wana amona nité. Babi oh mwana poupée oyo ekomi mystique. Mbala moko mama complete na papa ke mwana poupée oyo za mystique masoto yo kaka.
bazwi mwana popi wana bakei babwaki na poubelle na ndako d'abord na poubelle na ndako po lobi bakende kobwaka na poubelle ya libanda yaya babwaki badrible mwana ntango papa akei papa ake kosomba mwana popi mosusu apesi mwana na ye ya 8 ans grâce yaya balali effectivement le following day na butu wana mosusu wana mwana asalaki batriste lo moko te azalaki na mwana popi ni ya solo asombeli ye mais na tangu mama aye pala musa mwana abongisa ye bakele classe akuti mwana popi abore na dustbin na poubelle mwana popi wana avandi na verre lotoko ya mpaka na kwa ya mbetu mwana popi asombaki wana bakati ye mutu balongo liko babwaki ya décalculé et ça c'est quel miracle maman s'est maîtrisée pour moi la panique ta beni maman papa tellement comme maman oh donc c'est que mwana popi oyo azali mabe qui est venu nous envoûter na ndako na biso et ayo linga ba fête okoti na ndako sika nano ozwi possession ya ndako na yo te obandi kobenga bato okoti na ndako sika nano ozwi possession ya ndako na yo te yo obandi kosala ba fête et arrive à Matebele on a sombi ndako sika te na ndako sika ya boya tosala fête pour na ndako toi tu crois que ndengo zinda kwa sika wana toi tu crois que ndengo sombi ndako wana bato nyonso ba content na yo tu es sûr tu es sûr oza sûr que ndengo sombi ndako ya sika wato ozu le pango ya sika ofanda wana tout le monde qui viendra sera content de toi on ne refuse pas il faut fêter ça la matin avant d'exposer il faut bien préparer spirituellement parce que fête en principe ça matalana hein matu vi venez voir bato bakoya na fête wana yo obengisaka banani na fête yaya okoyeba esprit ya mutu te hein okoyeba esprit ya mutu te hein mutu mosusu ozalaka na ye bien mais oyebi esprit na ye te hein oyebi esprit na yo te hein oyebi esprit na ye te salaka attention yaya nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes mutu moko amonana te mpona mwana popi wana et ntango esali ndenge wana papa azwi mwana popi oyo abito ke n'est pas pasteur eya bakenda pa pasteur na bango lisusu mampepa kaka na France wana na Paris bapasteur ya bien baza nanu yaya bapasteur ya bien bazali nanu bakenda yango pa pasteur mwana popi wana baexplike pasteur abondela nzambe apesi ye révélation ayebisi ye oui parmi bato bayaki bainvité na bino wana oui eza nango kutu bainvité na yo te mais quelqu'un s'est glissé moninga na yo moko ayaki na mutu mosusu oyo oyebi ye te ye nde atiaki mwana popi wana na intention nini ye ndenge ali wana alingaki kaka anuire mwana na yo mpona nini osali anniversaire ya mwana ifalaki posala mwana anniversaire na yo yango alingaki aboma mwana wana donc ndenge okutaki mwana popi wana likolo ya mwana na yo abandaki koetrangle yango na ndeko abandaki koetrangle soki boyaka te mwana na ntongo mibota ya mwana na bino akufi yango na ote koloba awa mama surtout alalaka te asurveillera bana na butu eza nde boye basambeli bazwi mwana popi wana batumbi yango yaya batumbi yango c'est ainsi que bazongaki vie ekomi normal likolo ya fête ndeko apesi lisolo mpona kopenye eya Dieu existe encore bandeko mosusu omona wana nzambe azali azosala et c'est pourquoi je vous invite na profiter de l'occasion pour la rappeler veillez munene ezali le 27 mars mois prochain le 27 mars epai wapi mama na biso évangéliste Sylvie Grace nzambe apesaki vision asala veille mpona kosambela mpona bato d'ailleurs veille asalaki mpe veille le 5 décembre bomonaki batémoignage ya Marc
Ne ratez pas veillez le 27 mars prochain de 21h à 5h du matin. Veillez vous allez veiller à guérison miracle yaya. Ce que vous avez un problème, banda okenda poto. Vine bon raté to vie ezalaki malamu e banda ko simbate. Yaka na veillez wana. Makamu sinzamba kosala. D'ailleurs, thème nango zali, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre des souvenirs? Comment on a eu comment le livre à souvenirs? Esodie mokolo ya suka basusu bakoluka bakombo na buku ya bomoi bakolela kombo na bango ezali te o ngai nazalaki ozolela ngai nazalaki mosaleli na yo monene kombo na ngai ezali te mama o mosali na nzambe kombo eza te na livre de souvenirs tozalaki pasteur tokoyeba jour asuka wana yaka na veye wana avec l'homme de la servante de Dieu, maman évangéliste Grâce Sylvie, ne manquez pas. Alors, adresse nango ezali 47 boulevard de la Muette, code 95 140. Okozwa, eza direction à aéroport Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Okozwa bis numéro 95 0D. Topozu bis numéro 31 au kitna arrêt de la Muette, na Sarcelles. Au pas okozwa train, le train RLD. Au kitna arrêt de la Muette, tu vois, ok. Alors, ce côté libanda, il y a France telle que Belgique, Hollande, Portugal ou Apolikoya, benga aussi la réservation, benga na numéro 0033 65 22 19 769. Ce qui est en France, kakawana, olingo benga, pour osola na mosali na nzambe. Maman Grâce Sylvie, okobenga na 06 52 21 97 69. On te l'a quitté. Dieu est en train de faire des miracles. Dieu est en train de faire des miracles. Bon, moi, l'histoire que vous avez à papa Samuel, là, moi, c'est naïe. Parce que tu as prié, puisque Basambela qui n'a boutou, yango peut-être moi, grâce à ce qui grâce, il peut à solo, nous avons bigissier. Ce qui Basambela qui et nous avons andén. Et nous avons andén. Au combien? Voilà. Est-ce qu'il faudra la peut-être la bino anecdote mo mokie la sanction na ngaba ta solo à part mais na sanction ngaba pour na ça plaisir maman ngaba te nga témoin pas fiche peut-être témoignage o yangai pour l'ensemble de foot à solo le pouvoir de la parole tu peux te délivrer toi-même papa fiston toza awa la France maman on a na mbal na ye obali na ye asala kama musala asombela mbala asombela ye mutuka mutuka basombela kiye eza ekoma na ba problème bazwi mutuka wana bake ko pesa yango abete no de masolo lelo bozwaka ndingo wa premier mutuka wana basombela ki na ba problème alors babane ko planir basomba mutuka mosusu alors ça va au lieu ba kenango na garage ya mindele ba bongisa do garage approprié bino lokola to somba mutuka mosusu en attendant moi une année moi quelque temps donc on aura pas congolais to futa moins cher pour na ba congolais ba bongisa biso ba kena mutuka wana et pas frère moko congolais ba kena pas frère moko congolais wana ba di ko bongisa ngai bo pesa ngai 100 € pour na bongisa mutuka oyo ça va les kamboute joie que nous bongisa alors maman la bi papa fi tozaki na moi tozaki piaka ngai pe miko ba ne ko sala vraiment te moi piaka na ndako ekotaki ya pas de souci lokola mutuka fallait que somba kaka to bongisa mutuka et ko sala ke mécanicien congolais wana bengi bango que non maman mutuka esili boya ko pesa ngai mbongo alors papa zalaki na mbongo penate ngala zaida mama ndama mbongo wana mama wana to sangista oya papa ke na machine na distributeur lokola mutuka ezalaki na mwa pale mwa makasi mama okima wa bino lokola na so congolais poto pesa ye 100 € eza malamu te lokola senga 150
pour discuter na 100 to pesa yeka 150 € wana ekosunga ye. Papa a 150 € abimisi na machine et papa peut azui abimisi lisusu mwa 50 € pona bati ata essence ya 30 €, 20 € amususu batika lango en fois de quoi bakoti na mutuka bademare bakei. Tango bakomi esika oyo mécanicien congolais azaki comme tous les Congolais, vous le savez, Africains généralement, mais les Congolais particulièrement. Bazui 100 €, non, avant bakende wana. Babino to le canal ne pas ya cousine. Donc so gi nièce ya mobile na ye. C'était un dimanche, n'est-ce pas? Ba l'équipe a nièce ya mobile na ye. Ba komi kuna ba le ça va siko to kende pour la to le pesa mécanicien. Ya qu'est-ce qui s'est passé? Tango babimi babandi ko kende ba réaliser que non, papa Musambonga vérifier mbongo oyo balinga ko pesa mécanicien na 150 €, na 50 € ya papa et ça dit 200 €. Mbongo ezate. Oh. Mbongo ezate. Ba lekaki na station service. Mbongo ezate. Bagena bacha bopepe mbongo ezate. Mbongo ezate ndenge baluki le epesa ki papa stress tanga omunza 200 €, ozape na mbongo te. Stress akosakala te. Kuna mécanicien congolais na ozela bango. Papa azwaki stress akosakana te. Azwaki stress akosakana te. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman était obligée, il y a comme 100 € pas qu'elle a payé sa mécanicien. Tant qu'on va comme pas un mécanicien, si mécanicien, ça va. Regarde, puis on a 50 €, mais toujours un problème de camoufler, joie qu'à 100 €. Va payer 100 €. Ba mécamutu kango boye, mutu kango pe bongi na ngote. Ba mécanicien ba africain to ba tout monde ba vente. Ata mindele mutu ya moko. Oye si mutu ka bongi ayebe mutu ke bongi na ngote. Mais ba pesa comme 100 €. Mais papa ça na regret wana potala ka 200 € c'est mon belé, ba zongi na ndako. Et ça il démoraliser papa. Mais maman oh la femme forte, na profiter pe awa. Chaque fois papa ça a ma faiblesse. Papa mind is down. Boyebite papa bimaki akutana banani asali nini, maman ça on a pour fortifier ka mobali, c'est ça même le mariage. Moi si il faut yeba mobali na yo, papa il faut yeba kama balo ya na yemera bien ça, qu'est-ce que papa bon est-ce OK? Nazo mona bien te, qu'est-ce qui ne va pas? Osa bien nini? Oko conseiller. Il y a certaines femmes mobali sika kei, oyebite aye ko zonga boye, obandi ko taba trouble, o ba accélérer sur trouble il connaît un trouble et ko pesa malamu ti. Moi si ma bi papa, nazo mona oza malamu te, zala kimia. Loko la basali famille à prière. Maman moni ke tungisaki papa. Na prière na bango maman tie maloba, pouvoir de la parole. Na ko sambela, maman sambeli. Alors oui, 2 phrases. Quelques mots. Et yo quand ça prière ça la ka fois doganga ashika barabara baba baba ya baba. Tu peux prier pendant 1 minute, pendant 30 secondes, prière et ça na efficacité, ba parole, pouvoir de la parole. Maman oya lobi boyi. Tata Nzambe. Tozalaki na difficulté. Tozalaki na 200 €. 200 € wana, o fa to fait un mécanicien 150, na mususu mais ça dit que to perdre yango. Likambute. Lokumu na matondo zongo epa na yo. Mbongo wana 200 €. Soki ekwei mutu oya lokoti yango. Soki azalaki na besoin, azalaki na mbongo te, likambute yaya. Mbongo wana ekende kosunga ye. Pour azalaki na moyen te, azu chance. Peut-être yo permettra ki biso to kwesa pour ndeko ala lokota kende kosunga ye. Pambola ndeko wana, mbongo wana esunga ye. Kasi soki mutu azui mbongo wana na intention ya mabe, mbongo wana ebundela biso. Nzambe bundela biso. Et si le pouvoir de la parole. Yango na yebisaka wapi ya chaque fois. Vina yo soki ke malamu te, sala prière ya mabele. Na l'action ndenge osala prière mabele awa. Osimbi mabele o déclarer tata Nzambe. Vina ngeta malamu te pona nini.
nani o azobundisa ngai bato babundisa ngai yo kela mabele bato wana soki batambolaka kaka na mabele soki bamelaka mai oyo tomelaka biloko baliaka eutaka na mabele oyo osala mabele oyo efungwama ayinanga bazinga yaya komona pouvoir de la parole prière mabele okobenga mosusu na pembeni soki oyebi yango te tokotalisa o ndenge kosala prière mabele alobi kaka ndenge wana eleka nango lokola station na bango ezalaka pembeni wana papa alekaka wana asombi carburant akei eleki ata ba 2 ou 3 semaines mama mobile na ye akei pa asomba essence de pétrole ndeko asalaka na station azalaka congolais na station azalaka congolais vie na bandaki koluka yo te justement na bandaki koluka yo nini ono tonton moko ayaka papa moko alukaka yo fort abe alukaka nga nayebi kombo na ye oyo nayebi kombo na ye te mais ndenge asala description namonaka nde ezalaka yo parce que nga nayebi yo très bien c'est vrai azolukela nga nabi en tout cas nayebi te ayebi osala bapomia te nakomi quelque part nakozonga awa na ba 16h soki aleki awa to atika numéro benga ye yebisa ye aya na ba 16h awa tokutana mama lobi mobali na nga mpe akei na ba 16h il fallait tokende quelque part aye koleka wana ntango aleki wana abibengaka ye deja abengi ye mbali wana avant esaliki na ba 16h ntango ndeko wana ye congolais au moins sepesi lisolo akomi wana akuti papango un jeune congolais pe papa bonjour papa naoluka yeyo atundi mon papa oza pasteur aboti na pasteur na sens limité non na pasteur te na ka normal na chrétien habité po nga na souffrir au souffrir na ndenge na abi papa ça fait 2 ou 3 semaines passées nga azalaki na sima na yo oyaki kotia mopepe ntango otia mopepe okiti otie mopepe ntango ngunzamaki mbongo moko ekweyaki na poche na yo mbongo ekweyaki na poche na yo nga nazomona nga na mwasi nazomona ndenge mbongo ekwe epuis ndenge olataki po tout congolais se respecte abetaka teni kutu nga na mwasi na nga totongaki yo tobi oyo akosala bamusicien oyo to camarade ya musicien ndenge abeti teni oyo akosalaka congolais ntango otie mpepe mbongo ekweyaki omonaki te okoti mpe na mutuka okei alors ngai namonaki mbongo wana nayaki mpo natia essence ya so 10 euros so 20 euros to namoni mbongo wana naleki na ye mpe lokola watia mopepe nalokotaki mbongo wana ezalaki $200 ntango mbongo ekweyaki je pouvais aussi t'appeler frère tu as fait tomber l'argent mais natikaki mbongo wana nakei natiki okei nazwi yango jour wana lokola ezalaki argent facile 30 euros to 20 euros de gros essence na saki full na tie carburant full tank plein ya 80 euros na tika leso na 150 euros 150 euros wana mbala moko na leki na McDonald tole McDonald KFC to McDonald entre KFC to McDonald tole na mwasi nanga to sombi emporté pe ya McDonald so pe KFC so pe KFC so KFC McDonald boya sombi emporté ya bana bakende kopesa bana na ndako du fait kaka tosombaki ndenge wana tosombi McDonald emporté tokomi na lopango na biso mbula ebanda makasi kobimaka na mutuka kokuta na ndako McDonald waso mpe KFC epola na mbula ndenge akolia yango eza te tobwaka yango tolia te etango nakomi na ndako papa libumu pasi oyo nga nayoka na leka libumu ti bapompier baya nakende na hôpital nasala 2 semaines na hôpital batuni nga oliaki nini abinadeki kaka soki mpe KFC mpe McDonald étrange ti batraite ngai soki mpe révélation soki mpe nini abina yo ozwaka mbongo ya bato mbongo ozwa ya bato wana mokolo nango alelaka sala tozongisa mbongo ya bato yango na se repede nayaka koluka ntango namoni yo mutu azalaki pasteur te azalaki mutu mabe to ndenge nini yango naye koluka papa mbongo na yo oyo nga nazwaki naoluka wana azongisela yo kutu mwasi nanga abi ndenge eseleki mwa quelque jour bekopesa ye lisusu $200 te bakisa mwa quelque chose papa wana bimisa papa aza na $600 awa $200 na yo ebungaka wana
Vous rappelez les solo non oyo ebungaka wana oyo epesaka bango casse tête balinga bafuta mécanicien malgré mutu oyo bolongaki te papa azalaka na souci prière ya mama bomoi nde nzambe ayoka prière ya bamama prière ya mama nzambe ayoki soki mutu alotaki mbongo wana azalaki na besoin esunga ye mais soki mutu azwi yango na ndenge mosusu mbongo wana ebunda ta ndenge ebunda papa abi ambo eza ndenge wana mbongo wana tomitungwisama makasi tala ezalaki mpona boye tomitungwisama makasi mpena osaka te tosalaki ka simple prière mwasi nanga asalaki ozwa mbongo abi te nakozwa mbongo nango $600 te nga nabungisa $600 te wana papa nabungisa kaka $200 nazwi $200 $400 wana ya yo te papa zwa mwasi nanga insistaki tellement ya insiste papa wana abi ça va nazwi $200 omoni $400 etikali zwa yango pesa mwasi na yo yebisa ye papa azwaki $600 mais apesi yo $400 osombela bana mwa quelque chose ah eza bon ça va tala pouvoir ya parole nde ebundela papa na beti yango mpona kotalisa oyo yaya tu peux te délivrer toi-même lokola papa Samuel tobeti liso na ye wana oyo eza papa Samuel non oyo ya 5e arrondissement laissez-moi vérifier encore les noms papa Samuel non eza papa Samuel Miguel oyo abiso te eza papa Samuel oyo tobeti lisolo mosusu ah papa Samuel voilà na mwana na ye grâce oyo baza famille ya prière basambelaka chaque fois mwana bango abikaki na butu wana ne dormez pas sans pour autant prier à chaque fois. D'ailleurs, la famille, c'est une église. Papa est mon pasteur, ma pasteur, bana, ma bandimbali wana. Chaque fois, vous sambeli en famille, vous y positionnez le pas makila ya Jésus-Christ est couvert bino bolala en paix. Kaka prière masalaki et bigisi na. Et ça li ba dégâts ko. Papa Samuel prière masalaki na kuna mwasi na mwana. Yango mwana bungaki. Et bakado nyonso to tikalaki wana babenga pasteur assemble pour nango bafongola ngai bakado normal lisolo oyo esuki tobeteli de masolo était ya bien. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Merci à l'équipe de donner compagnie. Merci à Claudine Larise Pelende et à Winnie Larise Pelende. Merci à Miguel Larise Pelende. Merci à Chris Larise Pelende qui nous aide du côté de la régie numéro 1. Et la régie finale et la coordination est assurée par Mama Rina Ombi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Mama Rina Pelende Oumela, la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Kendakande Moana, jalousie ni kunate. Attends, passi, toujours permet la papa. Allez, la pression mbote, Mambo Ariel, mbote na yo, Mambo Ariel, à niveau ya njili. La masina. Wananiwa, mbote na yo, esika ozali. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap, et tara.